we done? Cuisine Yannick TV ndema. Kabila ya mokonzi pa na biso ka azoya te. Kisekedi pa ye na ye mokonzi kuta azozalaka te. Na pasi ezo mataka likola pasi. Na ba régime nyonso ezoya da pasi ezo pelelanga ka likola pasi kaka. Nakola na pe ni mama da pasi na pasi na ba te mokilio na akika ya pasi na pasi. Vraiment ka likola pasi wana na sali effort na ngai vraiment bandeko na ngai o bozolanda video na ngai na sali effort ndenge mwa mobali nyonso azalaka. Ne balobaka na mokili ozo mwa 10 francs redi amisi na ebite nzembo ngo yemba ke pesa biso conseil yo ifalaki pa pesa biso na ba congolais. Biso ba congolais ke ozolia bomba kape lobi oyebite siko ko bomba ngo to bombaka na mapangu nga na sombi lupangu nanga na mboka na biso Congo na mboka mususu te na sombi lupangu nanga année passée awa na début année prophète Emmanuel Dodi kutu asungi ngai abeti mutu alobi no ken nyonso ezanga nga na kopesa apesi pe nyonso po nazana mutu akolela na famille apasi boye siko nga na ye na mboka te na ye awa noki un colonel aye na basoda un colonel aye na basoda bandako eza ebele place wana bandako eza ebele colonel atali ndako mususu abuka te colonel atali ka ndako na ngai. Est-ce que bozomona ngo eza normal un colonel bandako eza ebele place moko colonel atali ndako mususu akobuka te un colonel atali ka ndako na nga c'est que ça na problème moko boye c'est que ça na problème moko boye peut-être baluki msu ken piana na ba façon nyonso tout c'est que baluki ken piana na ba façon nyonso tout ngana amona makambu oyo ezana batu moko bazana sima ya makambu oyo yango na wasenga ndeko na biso je koko mulumba papa na biso je koko osala musala na très bien nga bozanga yuma na binote bozanga pena yuma na binote nga kende na fandi boye ke na Congo wana ngande yuma numéro 00 nga zala yuma numéro 00 te même konzi mboka soki ateli video o sepela te ke mwana oyo atikala za jamais na famille riche na mboko oyo abunda na bana ndenge na ye basutie kaka bato batie maboko ba prophète Emmanuel Dodi babimisa mbongo na bango ebele mbongo prophète akosala pe makambo mususu abimisa mbongo na ye pour soutenir nga na koma pe mutu mais mboka elingi na koma mutu te da na ebite fasi na nga soki na bandela komitala na kitala tala soki faso ebimaka na kamera soki balatisaka nga masque na ebite est-ce que naza mutu ou bien naza na nga mutu te na kati ya Congo elongi na nga eza ba congolais bien naza na elongi ya burundais bien naza na elongi ya camerounais soki naza rwandais na ebite vraiment makambo ezolanda nga soki naza congolais ou na congolais te ndenge babuki ndako na nga na mboka na nga Congo. Identité na nga na minute oyo na oyeba ngo esute identité na nga na mokili ya Nzambe na mokili ya Nzambe identité na nga na zoyeba ngo esute parce que na mboka na nga moko nga na koli na baka militaire na yuma te so bo buleken pe na yuma numéro 00 ya Congo na yuma te nga na koli na baka militaire na yebike mabele oyo batushaka te eza domaine militaire soko koti na bakanko kolo kuta bandako ya basi de batu bakoti batongi ba immeuble na ba immeuble lelo quartier ba benga soki GB oka mutu na Kinshasa ngazaka na GB kanko koloti nakacha kanko kolo batu ba planter bandako bele na moni place mutu aye ko toucher ngo te toko na bakalwa noti bandako etandami wana kili batu batongi bandako na mabele ya bakan o babenga ba domaine militaire na moni place mutu aye ko toucher te bandeko na ngai soki mutu alobi asomba lupangu mutu oyo aza responsable kosomba lupangu basomba na balabala te kosomba lupangu ezalaka mutu azoteka lupangu tomemani na ye toketi na babiro ya leta ndeko alakisi mikanda oyo asombela lupangu batuni balobi lupangu na yo osomba ngo na ane nini apesi ane asombela lupangu
dati na mwa asombela lupangu batali na livre na bango ba livre o batia ya mapangu nyonso tu ya secteur wana ya sele bakoti batali page o ya batu basombaka mapangu na anetel batali na page wana bamoni kombo ya mutu o azotekela biso mukanda ya lupangu na ye foto o eza likolo eza memi foto oyo tokuti na kaye wana ya kala memi foto oyo eza na nini bayeli biso memi foto oyo tokuti na kati ya kaye oyo eza na biro ya leta tosali mikanda nyonso na biro ya leta nde epesi biso faveur ke eloko moto azotekela bino eza ya solo eza rekoni na leta eza ya solo eza rekoni na cadastre eza rekoni na bapapie nyonso tu tozwi mbongo nyonso topesi tozwi na oyo bapesaka leta mpe ezalaka tozwi mbongo mpe ya leta topesi tosilani na makambo nyonso tu bandeko na ngai nasalisi batravaux ndenge basalisaka nasombi baportail na clôturer lupangu nalobi no ifo toluka plan ya kotongela ndaku me esenga biso topema nanu na ye poto. Hello, hello, bonjour à tous. Nous sommes la société KLP Distribution, spécialisée dans la distribution de boissons alcoolisées comme du whisky, champagne, vin et tout ce qui est boissons non alcoolisées, coca, fanta. Nous sommes situés dans l'Île-de-France et nous livrons sur toute l'Île-de-France. Nous pouvons vous livrer dans vos salles de fête directement ou à domicile si vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter au 06 85 41 77 40. Ebite soki naza na problème moko oyo nga nasalaki na mboka na ebite na sima na ngai. Comment na sima na nga un colonel aye ko se présenter na ba policier baye ko buka ndako ya mutu oyo aza famille ya Kabila te, famille ya Kisekedi te, famille ya Mobutu te, pokuna nde mapango eza ebele. Da lupango bomoni ya ko toucher ezaka lupango oyo ya mutu oyo aza ne famille pauvre, famille sans griffe. Ba famille ba Jean-Pierre Bembe fandi calme, ba famille ba Kengo Wadondo fandi calme, ba famille ba Vitel Kamere fandi nango kuna calme. O mapango tondi ebele ya ba Soraya ya ba nani da bozika mutu oyo boyebi ke famille na bango bana eloko te da bozola kela su famille yango bozwi lisusu oyo kena sombi bobuka lisusu da famille na biso foto zalaka famille moko boye mutabimisa mutu te donc biso obimisi mutu osombi terrain l'État fo babuka siko l'État na biso ezobima l'État moko responsable ou bien l'État ndenge nini parce que ba document nyonso oyo toza nango document sima ndaku eza te toza te na document moko sima ndaku te oyo ngai ken piana na koloba naza na raison te mpo nasalisaki ba document sima naza te na document moko ya sima ndaku te ba signature nyonso tu eza na ba signature nyonso tu oyo eza na mikanda ya ndaku nanga eza ba signature oyo l'État ye moko asigné oyo l'État ye moko asigné. Sikoyo nga defo na nga eza kaka kotonga ndaku na kangami miri na Congo Fiti oyo eza ya mindele. Nga ba propose nga ke non ken mindela Congo Fiti balingi babimisa entrée mususu awa na lupangu na yo ba besoin boyokana oteka. Mais na tozalaka même mpe bato. Kote kezo dépendre pe na volonté ya mutu na choix ya mutu. Mutu musa ko tala lobi loko na sombaki yango ya musu na sombi yango na valeur autant mbongo ba proposer nga eza nango ebele mais na mbongo ebele ana msunga na moyi nanga valeur nango te balesa araba o ba na poste na minicho mais boye bango nga pona kotisa dossier nalandela ka lupangu wana po lupangu wana jour ekoyeba na ke mokonzi te mutu boye tela leki mbongo po babuka nga lupangu oyo ayebi atindaki soda na dossier oyo oyo ayebi atindaki soda mpo na comprendre dossier oyo bien te pourquoi basible kaka ndako nanga pourquoi basible ndako mosusu te quartier wana